bandeko na Kristo. Merci beaucoup, Libota Misani 1. Espace dans mon ennemi, Libota Zoï Kana. Libota, malgré tout, Banzela est tellement compliqué. Mon niveau côté, il prend la bino à talent des alliés. Route Mokali, en tout cas, je ne sais pas. Mieux vaut votre temps là, attendre à bord. Côte à place, route Mokali des alliés. Nabino pende boton di Samuki. Otali entrée à route Mokali. Otali entrée à Bekatef. Otali entrée à Mikondo 1. Entrée sous Wap. Yamasina. Petro Congo, c'est grave. Mais où on Zélande, les baby place entre wana c'est pas tout bien. Et je pense que n'a pas na motema comment la route est devenue tellement mauvaise comme cela. Et puis, bah, tu vas tomber même dans le papa, la photo. S'il vous plaît, peut-être, venons de boulot, on a boulot kata babote. Parce que ça va rendre malade aux gens. C'est bon d'être mon ami parce que, bon, ils ont violence, bon, mais quand tu as banda kala, mais ça n'a pas été. Et puis, on va regretter, mais pourquoi le prophète a dit peut-être à l'Église. Non. Oui, bien sûr, c'est une grande église, mais ça là. Lukuba mandeng mo na misani lingomba munen je sais pas ce que un jour vous avez possibilité pour votre tonga bon match à ta étage mais voilà ba chomer ba de kimiga bo bana misala ebele o bazata ba mama mingi boza ba chomer ba frère ba opesate Ibilia ba mamo bisane lingo ba munene. Bosa la Petro Congo ba ni mais plutôt na c'est beaucoup les quand même la Petro Congo. Mais quelle volonté, mais quel amour. Beaucoup les quand même Petro Congo peut descendre. Surtout les banda qui sont mauvais. Mais là na bolingo bazaka na ngopona ozongi sa matoni na ba même isali lukuba ma wapi. On dirait que c'est là. Frères et sœurs, Chang was Sika, les bottes à Bangal Lubami. C'est vrai que dès le réseau qui est na place dans la route Sika église et Bandiga Sika. Il y a ça deux, mais c'est compliqué. Les bottes en dégazuikan. Ça fait le bien que nous, nous sommes à Liban, à Baroya Kakawa. Nao tu nyonso bomonda ka bazana no kolekisa tango kuna bayebi nanu te baboya. Alors bo bata lingoma na bino bosa misala bosa ba travaux na moni peut-être bon ba projet balabala place l'église na bino ezali faut ezana béton donc balabala ni poto ni moi trou et mona na te voilà ce que notre Dieu a besoin. Amen. Ah bosa l'effort. Bon, il y a des travaux et mon an. Ce que vous avez, il y a des fois, vous bloquez, vous bloquez, et qu'il y a des colons qui peuvent s'accater. Vous avez la volonté de vous manifester de Yahweh à folie. Que la salle ce que vous avez à monter ma polène. Et si tout ça, vous avez fait ça, digne à offrande. Vous avez belé. Ah, Zambaza, le comme vous l'avez dit. Besoin si kabino moko même suba fute la ka na kufuta lipango na kusala misala to sabina de sambo kola mi monsa na kata bino mais motema ezala ouvert pendant misala ya volonté ezala kola batla kan botana ye botande abatla les jeunes filles moko boya te kakatala passe baninga ba mona auti na buma ba yaka groupe ba la mukato 3 heures pour bakoma victoire et ce bakomi mutamuto bakpalanga ni waza na place na chat déposer ko moteka ye person serwana akike ucha pateka likolo ndako etage babengi mwana mwasi yaka oteka la biso sinda na bulu kutuna matembele. Il y a 26 000 Sani Mobimba.
Mangate ka bomo ina ye. Ko tambola ka yo mogote. Kidnapping ezali. Tala ko batela yankolo. Ko kota koti bakangelo pongo. Bokangi bo pana ni angamonoko. Babando benda. Boko ko kangate yo keba. Musu alubi batu musu to kanga kame. Oi bokeba bokanga n'importe quel motote. Babikanga monoko na ye. Ba répliquer. Donc kolo tala bando sal. Bazo bunda po ba kote saye na portail koko. Nana ba fungola batala mutu mogote bakangi benda ba yoga su koko ba ya batala mutu te nkolo bandu sami sana ba komi pene ba kotsa na ndako nini ba mosa so ba kidnapper yo kande ozo tala wana mbele kote batoboli ba pasoli balongoli ba ren ozo tala ba pasoli fo ba komati ba longola posonio sa likolo ya kati ya ntolo ozo tala ti bazo komana place pour kata motema ozotala bakati eza bien hein eza kitoko so ba sande wana bino bana iloba ekoma ndeko wana ti moko ina porte wana bakomi pembe na porte ba bombe sima porte bino bozo sanini wa mwana azawa abimi papa ngayo wana saza ki sima porte ngayoyo bange basala kama yakawa abimi aponyoke na maboko na bango ye na maboko mutwana abimi sieti ko kende place ya mutuka mata mutuka kende metango matsi mutuka atala mutwa ye ko matsaye azate misala ya nalilo na mangoma buso ko salema otala ko batala yawe abatala ka bapona minaye Azan jeune fille na moi na 3 mois alinga kende ka pam batu kombi bazwa kana bakomo ya na 14 ans prophète moi no banda kenda une semaine mon na kate tala oy banda kenda garçon 2 semaines mon na kate bakenda pe libela heureusement ko ça alubi bako sale de côté c'était hier samedi onde ko moko yake prophète motolela ki ba yiba ki ye mwana moi sipe oyo bakende kina ye mais bachaki loboko te batika ye pona lukumu aliloba liloba battre na bino makasi bosala misala tata namona misala bien sûr que ça va ce que bosala l'économie na bité mais 10 mat offrande de mat pe awa un jour namona que toiture peut changer on dirait botekalika on dirait na antiquité moi toiture moko noir et indi mais bon le betango bien. Et vous avez quand même abattu un travail de titan. Peut-être que vous avez besoin de place quand même ça. Si vous avez l'effort, dit métaux. Le 7 juillet, martyr. Est-ce que vous êtes prêts? On a Sainte-Seine à martyr le 7 juillet. Ça va? Tout le monde a misal. Kolo asali la bino kola batela moko na moko ndilo babolanda pona biloko mukelite suka pona moto so azo abukonzaliko botika liloba landa liloba kino su kolo akosa toske pana kolo zamla bombo tatamu sa lola penase matol pe kumpe kemo mboko na bule aboligo no monene pina boboto na yawo ndamda bomo mosa pono tam sabapo na pesa kimia kempe de kum kata libota pole le gono tata etana libosa moko na moko ngonu pe mawaika mba moko na moko limisa libota to bata masum pete mabunga ezali ko kana ga muto zela bazala pene na yote kasi yawe tangola man na libota ya bapona mino soki moketeza la pene kosunga moko na moko assistant total ezala katna libota limisa libota to bata masum tata so tali mabunga ya wendam na biso wa hotel malinani azali so mokete limisa libota na bwenge benayo ete libota basango la mokeli kem na likolo isaile moko na moko longi saba pona mnaona tete bolingo tata mwana mimi sentir na likolo e kana kata bo sala bo sunga bo batla mona moko mokano ya wendam na bomo e ko kisama kata ba bula mino na comme les Christ na Nazareth na ngwa mimi centre bela kino bo mona seko amen boto na kombo na Christ na Nazareth. Merci beaucoup.